nini na pese moi 5 ayebi ki maman nanga sala émission ayebi ki maman nanga asala rabus ko lobi akoli ya bali ok que maman bino émission bando sala ya mutakala et sele ndenge nini et sele passe mais yo suppose nzoto terre que n'est pas film ngasa na lati kiloti be jipa mkuse misu baloba nini ki opona nini pete za so sala émission bomba makolo na yo skati kati obomba oponi eza pona mobali nanga nano na mobali teme na lobango ki mobali nde oya kolinganga tofa ne to vive yene omona kati nanga mais bino bokosuka kaka awa boya yo pena ndo zabo ozanga mobali oko sabiso te na lobango clair naza les seules filles oyo a se respectaka na mobali te na sali 3 ans yango na okene sans mobali na vivre solo goya lobi aza la seule fille nga nzimi te bino bonzimi kala to musafi yo nzimi nga na nzimi yo nzimi oyo ka boya nga na nzimi nga na nzimi te non lo ba vérité mibali ba moi likango na boya nyonso wana pona moi ke bele ba yaka l'intérêt ko vivandeni goya kana commerce na yo na vivre a bongo e bele ba ebate o boni mobali mo beso yo l'intérêt mo boy faut donc c'est sima premièrement linga no ba nga makasi linga ko ba fantini so mobali o linga kango linga bana ngate ombali mabe yo yaka l'intérêt mo beto bimé to ke bare to ke mele masanga non na mele raté bar na kota na ngate so na za posa o mena so mama whisky na mele na fin na ka musique oza moi mal donc là c'est compliqué la vie na ngaso de la mele so ba ndeni te na nasta on veut changer les choses on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Je suis là la femme à plusieurs options, Bobby Chen Isaka Moko. Donc, vous zapete, vous s'abonnez massivement et ça langa babion. Babi ko s'abonner za nango ya ofele cliquer kawana. Taka ngamo na za présente. Na za langa ngui ya mangusta yo bakselanga lisu mwasi mbinga. Et ça langa babion et yo bongo langa yo bongo babi Pérez na Pérez. Babi Gemidor TV c'est la meilleure chaîne. Babi chaîne moko memela kabino ba news ya bien. Chaîne moko sala kakebo découvrir vraiment maramou et belé oza caché. Donc rien à dire quoi. Un grand merci na ba fan nga tout au besoin partout dans le monde entier. Na boseni pété ko pesa ba mbote nga et belé na papa de Onzinga. Babi papa de Onzinga boss moi so la bien. Papa de Onzinga papa social. Papa de Onzinga babi nzeta malili. Je salue aussi maman de Nzinga babi yende la reine mère maman mokonzi nake pesi bambote nange belé na groupe les amis de Dora boza et belé na katimini sona mna banotanga bakombo nako banda banda wa tinati noko sisa te nake pesi su bambote nange belé na Myriam coiffure donc Myriam coiffure et zoami na show de France Suisse boya vraiment et belé bokozala jamais déçu Myriam coiffure non liate yo bongolanga il faut na liara na melara et sala nga babion na bosani pété ko pese bambote nanga e belé na atose kangi banda Londres babi mwana ya Londres oya mesana ko simba livre sterling babi monnaie la plus puissante du monde atose kangi le grand boss banda Londres bambote ya trop merci na bino nyonso bozuite en kolanda émission oyo kolinga ka te babetela yo lisole émission même morale pas ya mutu te yo mo penya il faut vendre la on a Gemidor TV bande bandel vraiment tinati okozala jamais déçu Bobby Pérez na Pérez lelo nazanga moté na plateau nazana invité na bino obolingaka mingi nani wana Goya pete za journaliste ou asalaka sans tabou donc nga moko naza témoin de mission na ye soki Goya pete zo présenter mission ah nga moko isalanga babion na santa ba diki na santa na peur da capo émission ni za kelengyo wapi Héritier Matengo Bobby tonton Morobion les grands caméramans les grands réalisateurs font les langues tableau to dinda directement na mozindo émission na biso ya lelo na l'équipe mbang na présentation na bonjour star ouais bonjour star na ngai balobi Dora mona mongala
Donc, merci. Bonne santé, moi, on a tout les athées, non, on a basté maï, la ma chère, nous sommes chère, ma manette chère, boni. Donc, ça va. Tu vis à Kanangola. Zambé, vous excusez parce que mon gars, on a une grippe, donc on se dérange. Mais c'est quoi ça va parce que les longs de mon lobby, hein. Mais les lorsqu'on qu'on a le lobby, les peut inviter un de celle qui va bien ma casse. Bon, bah, s'entend, on est déjà bien angolan. Donc, nous sommes bien. Goya pete, avant de côté na mozindo, l'émission est bien lelo. Mutu neza bo, est-ce que combo ya goya pete, eza combo famille ba pesa yo, tu eza kassion non? Eza sinon dans le bango, na salle na combo oyo 15 ans. Mta pesa ngai kombo pete oyo eza Dakumu da Newman ex-président nanga. Fio abina Linda Castro, ba fio ba ningisa na Linda Castro eza biso ba fio ozara Mina Gonzi la sexy ana Dubaï, Laetitia Orblanc, Maman Archange, Personam na Judith Songa, atoti kabiso, ba fio pesa ba binsaki ezaki biso na Ronaldinho, asa Tanzanie. Biso mtuningi sara pesa mokili na Linda Castro koma pete on eza Dakumu da Newman apesa ngo na fikine eza na désert tant apesi ngo atuni ba shege na ba fan na biso est-ce que bo sepeli na kombo yo batu tu ba sepeli na ngo ba puya kyango betela nga maboko yango etikala lelo 15 ans na komba pete wana ton na tiki muziki yo telage comment la robox ngo te yo na memios ko na monde internet. Donc c'est ça. Donc si on a lundi bien à part l'émission sans tabou, aux alapé danseuse. Nazalaka. Ah bon? Ouais. Nazala danseuse. Parmi les danseuses, on a ningi sa mokil nazala kat. Oh batenga wanga na nga mutute nga wanga na mutute ba Linda. Maman la Chilo, motema ya papi Kakol, la machine. Aza pire danseuse. Oh tozala ne pe bien Linda, ba Kadogo tozala pe ba danseuse belle sœur na nga Bibisia. Na wanga noté tu as pas danser c'est belé au pesa ba ningi sara na tanga ba BBC ba bini sara le loka mokonzi ba sera na pe goya pete na ngam na epe a bini sa zoto pete rola zizina pete goya mozo ko sa biso baluka no latala donc total la personne qui pete on pesa pinza na lati na ngaji effectivement matengo zola nga bien tout monde vient pete mais c'est na bina pe bon moi na bino pe mais no commentaire ba ajoyo. Bah 50 ans déjà, tout aussi. Moi la bine ezali susute, tout ce li bana o ba esika. Yo to ko tisiko na mondia qui chroniqueuse, to lo baloba na biso mais to bina te po photo pe misanzoto donc c'est ça. Pete yo kasi ne ozo milengi sendo to pete o bangisanga tenga za mwa mungala. Ouais, éviter ya na ebi. Babi photo ndima muninga. Oyo peto ba sepela kuna moli ki ba porte ça ni ezo fongwama sozo boyaka yo mona ba film so ba ki ko malédiction na kana ki te poigni liko bude baninga oliko bude baninga nga sala pe théâtre na pe dans un peu so artiste comédien dans ça ba image ça ba gag zali na sala pe théâtre to ke ba banzonzi msupe na kuti pesa na nga xil pechanga na yepe batina nga bikeso melanga pe mai na bude te parce que na kuti na musala na bude te na ke pe na sombele pe mai na ngo pe basila baba c'est belé baxi c'est belé siko yo bude batu naissance nini ouais le côté ce qu'on a minute à part l'émission sans tabou aux autres salles sont ça bon à part l'émission sans tabou bon non débrouiller kaka le roi femme commerçante bon na boy na ngai kombo ki na ndinga mabe nga par musala on a zongo penza tata maman le musala ba aventure te na musala ngai oyo donc yango nde sala lelo goya pete ay ba internet goya pete ay mama goya pete sala o lelo aza donc na linga musala o santa bu na linga ngo yango est-ce que na meme na kango penza musala na compagnie yango esala ke lelo oyo pe ba opiringa lelo pe ba na batanga lelo pe na se retrouver dans na musala oyo yona linga ba aventure te linga pe ba aventure te na musala Yepseption na goya to lito yeba. Inspiration oyo ya sans tabou. Bandaka yango comment? Izalaka ulalo la muki directement bina comme ko éduquer sexe ou bien otangela yango ozoma formation quelque part ou bien izala ndenge nini.
Ouais, merci beaucoup, Nama Betima Sengou. Moi, c'est à Papa Dave, Maman la Davina. Le chaîne Oba Ebelinga Ming, Zaki Internet, Zaki Libanga TV, Africa Promo 244, Nabo Salangote, parce que Naza reconnaissante. So, les lots, on a pessi mon Congo, c'est que Naza moi Amabé. Nga fana na palais, fana ben na palais, on a ça en théâtre là. La vie que joue mon boé, la fana na palais, la ligne na coutou. Na mon araboé, leader na c'est que Armand. A bengi ngai ote pete y aura toi une émission mon émission moi la bi émission antenne émission ya ba chaîne émission sur internet ndeni na yaka première émission na la salara na tera kilote ya pembe na body mo ya foulard be côté ba fleur en noir et blanc donc on mèche jaune na tena sandal ya talon émission wana etala mataka première émission na loba le colonel na loba kala na sala émission na etalama ezaka na 2016 16 17 2016 17 etalamaka bakoma obenga ngai na ba nalala te na sala sur ménage do bapele comme okote non na mona bapela boité na kota WhatsApp ta rappel normal. Non qui moutou ça lui passe na kota WhatsApp na romo ganga ezani na ba message e côté langa boy lelo on est biso ba relation moko fonga mal ko mbule beta wana ba avantage donc na comprenez te ba to ko botinela langa ba mbongo ba code comme ya na changer téléphone do évolution na changer malamoko moko de mon na on boye na ko c'est la deuxième émission troisième émission ti lelo oyoyo la mona période d'un changement pendant le monde dango de fois rebo solo là solo solo bien et bango batupé ba solo non qui tok mais solo mabe ye bango nyora sora tambola aye barate bisika ino yerobatama akenda ne bikenda ke so ba kutela mutu pe pour adodi donc vie il faut y bara tambola wa caméléon que non malembe po on se retrouver. Est-ce que Goya na ndenge au sala de mission ya sans tabou des avantages ça ni. Bon, des avantages, ça. Bon, non, le baquet. Il y a un solar à la bateau. Il y a un solar à la bateau. Moto a elo na buzoba, tu la limite. Moto a elo pensa pe el solar bien pour continuer. Moto super rose la tinde elo pe mbongo boye. Et comme na tamo boye, a komi buzoba. Moto super atinde lio pe mbongo mais a sepel ka atinde lo mbongo mususu pa ya sali o mokoli atinde lio do lelo pe na koma pe na mo ba souvenir o mobo e pour na nini ke ko sola bien la batu ko ba ne ko soigner relation na batu mususu pa ekini pe bo abengi yo le petit na za pour na mona yo bo soli kitoko donc yango wana elo na koma pe lelo na za pete voilà ba avantage ce qu'on a pour ça toye ba désavantage. Ba déception est belé na vie internet en plus mon biso conseil non pe ça ba vie internet to e bandenga kotambu ça ba vie na biso to le quoi ba kitala tala to le quoi mon kitala tala ko tout to le quoi ba Thompson na Wenze mon Thompson e fani moi mobimba elembaka e komande ba nzinzinde nda koma camarade nae mutu so ko ya ba Thompson elembi boy osomba te ke luka glace biso to za exposer so ebi kotambu sa vino malamu vino peza mulai so memi kaki ona tala mbongo liboso mobalo alingi yo mobalo abimino mobalo asali be mama okota mabele otiki mokili ba fi biso internet bolimi sangai ebele ba memi musala ona ndenga kindumba akoma buleke soka sali boye ndenga olia soka kena ngo boye ndenga o vivre non musala eza bongo te biso so mo le tinde lope mbongo biso mo na pe pas bloquer yo aussi une photo la image na yo vidéo ma bloqué yo lobi asani a publier yo lobi asani ako akese akoluka mususu wana akomotina loba message ke yo za ko kitoko te omoni kutundengo zawana na moni na ko moni la hote akomokumisa oyo kuna donc na mon internet soyo tous na bato malamu to pe na bato mabe mais faut luka mingi oso na relation na bato malamu po bato mabe o boire bango po ba yene ko détruire biso ba yene ko sambusa biso o ba linga biso na bolinga solo so to na 10 wana ba 3 o tout batikali 7 wana ba aventurer na ba aventurier donc il faut tom sera vie non ndenga kimia c'est ça parce que yo naoki olobelo comme vidéo batini mbongo tindi siko ndenge nazomona batu mususu otinele vidéo a publier en monde entier et moni na binga tinda vidéo n'importe qui te
na lingala nga te la roza pe na tinda nga video ya mutu musupe na tinda nga nga lo bana nga vérité so mo kien nga simbi te Ah goya Ça chauffe déjà sur les plates. c'est ma kien simbi te nga za nga vérité nga nga hypocrite so na sepe na ote so vérité ki na sepe na ote na boyo apeso ki na ngati mais so mo tema nga sepe na ote so la bien kitoko nga za clair nga za nga hypocrite moni bana basi lo ba komi komi sambwa eza buzo bana bango mbongo ezelo te to kuta mbongo pe to tika mbongo lelo mobile ma roza na poto kuna tindelo $100 papa maman so na $100 $200,000 de toi na bana boy et si dans les 2 jours 3 jours na bima ka boy sur les zandu nga rentrer à boy na kena zandu na combien $200,000 na bana nga kami balé to mi satu précieuse Merdina Love God mais nazonga ndakuna combien yo zabi obomba bana te za ba chroniqueuse ebele ba bomba bana nga te moi nga liboso na 12 ans et 11 ans à la 6e primaire bébé nga merdi manikisa moi nga mi balé à la 7 ans bébé précieuse manikisa à la 2e primaire moi nga suka bébé Love God aza 4 ans yo ba kombo photocopie nga bo mwana nga bomba bana nga te bébé Love God bébé précieuse na merdi na est-ce que bala non na balité et donc ba distraction mon mbali ba la biso na ba vie donc la moi que mbali me manga na liboule na sani ni na pointer na zongi sima o distrait vie nanga la tskalinga mosko na boko la bana nga omoni donc la 15 ans na somi bilo na train na 2000 fois transport ngabi mbongo to sidi ba ke mbongo zango loti et somi bilo ka bana mi sato me na zongi na 2000 francs ndako donc vie ya mutu eza vie na yemo bimba yo soto kufi to kenda biso moko yo mo les photos se respectaka nzoto oyo to bomba ka yango moi si valeur na ende yango yo le son exposé nzoto moli ki na sambwe valeur eza li soute mobali to ba le monde le côté obi que plus tard un jour ben mission na biso yo génération na génération etika laka le soko bali c'est mec qui na be mabo kilo amona image mo boy ba ozonani obi que bana biso mi bali ba okole ba otala ka ba image yo nga bana ngati na nga benga nga ma pete so mo ka senga mo 500 na boyo pese mo na mo nga 4 zina pete okosa nga nini na pese mo 500 ayi ki mama na nga sala émission ayi ki mama na nga asala ka bosko lobi akoli ya bali ok mama bino be émission ba no sala ya mutakala et sele ndenge nini et sele passe mais yo expose anzoto terre ko neti ba film susu nga so na lati kiloti be jipa mukuse misu ba lo bani ki opona nini pete aso ko sala émission bomba ka makolo na yo skati obomba oponi eza pona mobali na nga nano na mobali teme na lobango ke mobali nde oya kolinga nga to fa net to vive nem o mona kati na nga mais bino boko suka kaka awa goya yo pena ndo zabo ozanga mobali oko sabiso te na lobango clair naza les seules filles oyo a se respecta kana na mobali te na sali 3 ans yango na okene sans mobali na vivre ya solo goya lobi azala selfie nga nzimi te bino bonzimi kala to musapi yo nzimi ngana nzimi yo nzimi oyo ka boya ngana nzim ngana nzim te non lo ba vérité mi bali bon moi likango na boya nyoso wana pona mo ke bele ba ka intérêt po vivandeni goya kana commerce na yo na vivre a bongo e bele ba e baté o boni mobile mo be so ko yo intérêt mo bo il faut zong sesima premièrement na lingano ba nga makasi linga ko ba vantité so mobile o linga kango linga bana ngate on bal mabe yo ya kala intérêt mo be to bime to ke bare to ke mele masanga non na mele raté bar na kota na ngate so na za poser o mena so mama whisky na mele na fin na ka musique oza moi mal donc là c'est compliqué la vie na ngaso na mele so bandeni te na star na tela maka mais na meme la vie na nga na linga lo yengete na linga me ma vie na nga na ndenge sengeli le lonza matine nga mobala malama sanyini abalinga chenga na ndako na Stéphane nanga kelelo na kena latina keboy na zongi boy na keboy non c'est l'autre to sali ba vie wana trop to c'est l'autre to zongi sima to tikeli bano ba esika ba renier passer la temps na bango ya 2020 2021 22 to pe bango ba yo comprendre vie ba mi zongi tenga pe fona fana na kanga no maboko ba pe ba ya sima na bango donc génération na génération bon nga pe la binit
nga la bina nga la kena ba la samba wana la bina la kena ba Adolphe Dominguez ex-président nga la bina la sondage la bina la collège de noble pas ex-président nga le lo akufa personnel Soni et Chomo la bina la orchestre minene pe nga linga orchestre tuna kena na tika elembo la bina mais nyoso wana futi ngai e futi nga pe lokote po mi vie na nga même que le quoi des autres non que kabe po non c'est la bomwana non c'est le moment na yo ko na mo ki na se comprendre que vie ezabo na faina mikolo ba prendre nga vie ezabo na sa ina zongi sima na kangi nga maboko na tala sikonde mokili etambola c'est ça Goya lobby a seli ba via le yenge me futi ne lorote donc le ka to ko bomba tol kaka bokonza likolo yango isa ya mo tuya Goya sikonde uzabo so mbali mamonya bala okondima oyebi bae poani na bae na ngai question est dérangé et déranger na ngonga pété mais merci au monde toza na vie so mobali yango emonani abalanga na boyi na ngai te po tolinga ape libale oyebi soko okende ba église ofukami mpe ozosambela otie mwa litoyi epa moninga moko oyokasaka osambola mpo na voyage mpe mpo na famille oyokaka na suka nango nzambe elalemi vie chez les parents nzambe epesanga libala yobi toza ebele ko seke biso tine tofandi ya tozosambela zaka tosenga nini eloko moko mais libala yango mpe nzambe efa mpe so ye moko nzambe ye moko alobaki Goya na 2021 ozobala na opesa soko mobali kena kuta mobali no ba na volonté na ye moko kena oyi ba proposer biso ebele ndeti ngabe ba proposer nga na mibali na biso yo ezaka likamwa nzambe mo asa mokano na ye na zwa mibali musu mwa sebe kena be na zwa en charge na zo bala yo pasenga mama bosenga nini bosala nini njoka na za na mwasi na ye na bana na poto kuna azombriye yo na ba te poto so ba mona ngo paradis na ye ba te so ba mona ngo pesi nzamba fanda ka na ye ba ngate yo elinga ka na senga ka nzambe mabolongo na cha na sena epsa ka nzambe ke apesa nga mobali na nga mobali osoka ye ozamba tindi ata be mission ba santa bo ata yo ki konfie na za ndumba o abota nzamba ko aveugler ayende pona yo ayo changer de vie na yo ayo longolo bisikoza bonga non chez les parents non chez les parents na beta na nga tolo te mais ça la nga be passe na âge na komi na ngome na chez les parents après c'était pour na capable aux appels na kuna fandi mais na hôtel ke na linga maman na nga bisenge loko linga ke mobali aya ko longolo pa na bino amemi o chez ki akuti yo c'est bon aux filles mo za courageuse au fanda chez yo aux chez yo donc c'est pas facile vous avez fait souper boleti biso bono ozolanga mbongo maintenant chez les parents et là les aïna de peste na ke fandet mais là ils mais non que foutre la terre na bon que lobby 46 l'année ozonga chez les parents pour maman tout na ozongeli nini pour so bimaki na boyango na fanda chez les parents tingo ngangeli ko ka ke Goya ça ni lozo bala non que na kimia nyoso ou bien na voyager mais voyager linga ke na mama tika na bana nga pour voyager ça quoi liwa OK pour zongité voyage le roi liwa mais ça peut pas voyage sur que pour zonger tu biso OK to zonga yo mo penza na linga vi na makasi yo na senga penza mapesa nga mobala malamu mobala na oza bien pour nanga amemela nga bonheur amemela malheur te donc c'est ça Goya pete eza mibali mususu a marié il a sa femme il a ses enfants mais alingio azokosa kosa yo mais azana foyer ne donc azo distrait yo quoi okolo bani pona mibala bon merci Dora mona mungala ba mibali musuba ila so ba malédiction na ba vie yo ba bengaka masala ngezo sema ta bengaka mibala poka même so ila so ba malédiction na ba vie mobali mo ba yaka na vie no pour distraire yo linga te mibali mo bien ba liboso no yo le rozo ka mir mo boye ba chesiko yo boya kale yo ta moi même si ba tina ba deuxième monde mon mari va préparer penza na famille ma habiter photo tinele homme marié mon boye ndé penza a détruit vie na ye baza donc là il faut ressembler la penza ya ta na sala be mission centre mais na temps pe na prière na prière pour na vie na ngai na mobali oya oya na nzia na nga na sambela déjà pour na ye donc mobile moko yana mais amis bali super ba homme marié aza penza sérieux doit que lui mawa na sunga mo amwasio azelo ndaku somelo mutuka chaque fin du mois
après ça repart na yo au vivre baza mais mal pe ba venturier baza azusi ba déception pas moi c'était na ndako kuna bina yo kitisela ngo mwasio donc romo salo ba mi bakanai donc n'est pas nyoko la abenga mi ba malamu o balinga ba su comme moi na vie bien il y a détruit yo afandi show wana après ça ba 5000 ba 10000 ba 20000 ah mo ba malamu yo te parce qu'on a biso to ko ba 10000 ba 20000 wana te non pas mo ba lo la mo ka la vie bien. En termes de tout cas cher, tout est vanité, mais il faut profiter de l'angoti. Donc dans la vie, donc dans la envie, il faut profiter de l'ango. Parce que le lot n'a koufi, mais il faut l'en laisser ma belle. Dans ce temps, on a ta cache ndeni. Dans ce temps, on a chaque belle na mutundeni. Dans ce temps, on peut faire des tendeni. Donc dans la envie, il faut profiter de l'ango. Il y a un moni, na ba ngole ba loba vie à vida. Tant on vit au Sénégal, vie qui toko. Tant la minute on a 10 heures, 11 heures, il faut lire. On peut même 15 heures au coup fanayo. Donc vie est à pour n'embala moko. Donc ce rose profiter nango. Mais ce rose puis mobile malama. Tant ça en marié profiter na bozunaye pour l'objet se retrouver. Mais ce si mobile moko moni qui a autre ba limite, a autre ba loi moko, a aussi le loté. Il y a PCM comme. Boya. Au Israël. Goya, yo bongo la mi bala bongo. Sur 50 ans, elle a 25 ans, commission à 49 ans. Moi, je suis détruit, non. Pour me balader les lots, 49 ans. Non, ok, ouais. Fanda kuna. Elle loin man zonzi, va fumer mi kemi va mi mikolo. Quand on a âge na biso, mais ça va tant mal biso pa bois qui sur. Elle ngama papa moi mi qui. Au miten, est-ce que peut pour non que lui ngam banda bon. Pour ni assez sentiment et tindi. Dans monde est bon. Tout est vanité. Est-ce que Goya, l'argent c'est une preuve d'amour? Non. Bolingo zala loka motema. Ata ba alliance to la tsara biso ba la tsara nord. Non, izala nango nango ba ni champion. Bolingo za kata motema. Merci. Ouais. Merci na question qui te voilà. Pour ça qu'on continue mission na biso masolo za vraiment ya ko solo la epelé mais aka likamola voilà héritier matengo bobi mobala mbinga. Hein? Choco frappant. Azo signalé biso déjà. Goya, mot de la fin des années. Ouais, mot de la fin des années. Merci Nandenge invité à une émission et ça nous va bien ma casse. Salut bien. Ouais, ça nous va bien. Babi les amis de Goya, tu évolues toujours et tout ça là bien. Quand les amis de Goya, boss baza bien basola qui d'accord. Ouais, balobi les amis de Goya de makambo wapi, boss baza kuna les amis de Goya, balobi la boss sanité artiste langa préféré Trésor Chombo, babi leader asola qui d'accord. Hein, balobi yende makambo. Las balobi la star. Tout ça single ni kala mingi te balobi vibration makaso yo wapi asola bien na bosa nte jogo langa Merlin yene makambu oyo wapi jogo langa Merlin asola ki tako balobi jogo abetara bien Marcelo balobi les artistes muni na mboko balobi poulu ndazo na makambu obi poululu akufaki poulu nde siko onde a remplacer balobi yende makambu mama non le balanga mingi parce que les amis de Goya balobi Silva Lunga asola kitoko nazi Romani Ibibi balobi moi si kitoko mobile na Chris donc Christian Chioyo na Canada na bébé na bango bébé Chris Romani Ibibi na bosani yote bambote na yebele na munga fula bisiko zali na bosani te rythme la merveille babi mo sa mwindo sola kitaka Jojo Poto balobi yonde makambu donc baza tellement belé hein bazé belé baza ebelé hein balobi baza tellement ebelé Blanchard Salvador balobi José Nitou régale-moi que n'Angola baza ebele balobi Solange l'Afrique du Sud à Sola Kitoko Mavia Love yao yango wana na Angola toujours donc baza ebele penza ebele la personne mambo ebele
tellement ebele boza ebele na katika wana yango zalendi na conteneur à mabanga et yo bongolanga pesa numéro de téléphone pour to chiter déjà. Non, on a plus 243 84 05 280 50 plus 243 84 05 280 50. Il y a annoncé la paix WhatsApp. Na Facebook, ils ont Goya Manikisa. On a pensé à Komonanga. Komonanga pensé à Goya Manikisa. Ce qu'on bête sur le Facebook, au Komonanga, ba photo, ezawana, ba image, ezawana, ba gag, nyon sokoluka, ezawana. Merci. Voilà, voilà, tu comme vraiment na fait émission na biso na boya ka kozala ingrate na ko remercier bino lisusu ya trop na fidélité bozala ki nango pour na kolanda émission mémorable na kati ya Gemidor TV. Donc on a abondé les beaux s'abonner massivement et ça langa ba bien. Babi Perez na Perez, un grand merci sur na groupe les amis de Dora. Ozana pour ce côté na groupe les amis de Dora, numéro na na fond d'écran. Donc ils groupe moko ba responsable, ils groupe moko Perez na Perez Kalaming des ma fondation de Dora. Donc merci beaucoup na binonyo, merci beaucoup na Marna la belle bondage babi petite terre ya mon thème na lelo ya trop na yepese so mbote nanga ebele na njumba la Silva bondalo na babi mwasi mo ya kano ya neige quoi. Sans oublier Abakali yon de États-Unis, tatoué na France, autrement appelé Kalema Hit. Bambote ya trop trésor donc boza vraiment ébélé. Merci beaucoup na binonyo, je réponds au nom des journalistes Nancy Dora. Nazalaka na guya mangusta yo bakselanga lisu mwasi mbinga esalanga babion na pesi bambote nanga na bosana na Myriam Coiffure babi Myriam Coiffure nde marambo ezom na show de fonds suisse donc Myriam Coiffure na oliate na lata te yo bongo nanga yo bongo babi Perez na Perez sans oublier Mami Stone Malewa de Dani Maneka na Hermione Maneka babi chez Mami Stone Malewa nyonso koluka kolia eza na katimini ngala linga mwa liboke mwa likian qui est directement la show de fonds suisse au Rosala jamais dessus. Merci beaucoup pour mon équipe, monsieur l'équipe Benzolo Boy et l'équipe Perez Boy. Grâce à caméraman Moko Bion, réalisateur Moko Bion, Nani voilà, héritier Matengo, Babi Tonton Moro ya Mbinga ya Mwindu ya Mbongo Ebele. Merci beaucoup, voilà, à la prochaine émission et le Nancy Dora.